ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma Kobanga, oh. Zuwa te poto leki bino na musala tokendaka bongo na Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres balobi service traiteur ya kano ya propre ya qualité internationale ezepa ya Tisha Blessing Hand Mère Loboko yo mutolingo salisa feti no ya baptême anniversaire mariage au Saint-Valentin journée de la femme matanga olingi balambela biloko ya propre ya qualité na prix ya bien benga Tisha Blessing Hand Mère Loboko akangi masolo na Londres. Abimaka kendaka pe partout. Yo pe mutozo bala nao na France, na Belgique, na Italie, na Suisse, na Allemagne. Ko hésité te kaka na numéro ozomona. Benga Tisha Blessing Hand ayaka. Service traiteur oyo tozo respecta ngo makasi po musala nango. Biso sango deje kenda. Bo benga na priya bien obongisa feti na okozala jamais dessus. Tisha Blessing Hand ndenge bozomona ka banzungu ya qualité onde konanga ato bengisi e wapi akoya na biloko ne nyonso bobo sana te bande kwa Londres babi Mère Loboko alambaka pe banzungu o mwa bimpiatu o makaya bupondu bana Londres oza fatigo linko lamba te yaka kosomba biloko deja balamba epa na biso taba ya sur kwanga ya propre to lambaka nyonso e pesa zuwa te poto lekibino na musala Tisha Blessing Mère Loboko anzambe. Bonsoir, Naba Mouré Zignon, Soba Messana Kolanda, Irène Masiendo qui TV, oh maman abino la cabino, kakaba, histoire vraie pour esa labino, bavre makasi, nabanda kunabino, partout bozali nenge na lobaka, nzamba lola, apambola bino, po na patience, na fidélité, na confiance, nenge bozelaka, masolo et Irène Masiendo qui, esa la ka vraiment bien makasi, yango to ebisa kabandeko, nyonso bazolanda biso partout, ba oh nanu ba sabona na sitiote, bo sabone, au site ya maman abino ba o déjà bo sabona bo partageaka et ça la vraiment bien parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to c'est la ka proverbe 19 et 20 pour sunga yo nanga na suite ya vie na ba conseil ezali masolo ya batu ba vie o bazokuta manango tozo beta yango po lobinde kokolanda mama Irène ozala maele ya boye ekomela ote et ça la ka bien yango to pesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saliki mibali na mbongo ya Docteur Achille kapesa respect na maman amebla vendenda kuna verchache balobi ezalaka yo Betty la patronne bamouré zinyonso to pesi merci na ya be Zakari Tulomba moi si kitoko petai mami la plus belle na kata Panama ya be Zakari boni basangwa lili mwimba ya papa Oscar toujours na kata France c'est que bien makasi vient nga Yves Djeboke garçon de luxe na kati ya Paris balobi asolaka bien plus que lisolo tobo sanité kopesa merci na ya Willy Moucheni les vrais code mboka ya Willy Moucheni code mondial merci na mobange na shipping balobi Pochan Andel na kati ya Bundes bana Bundes bino batu bolandaka mama Irène Masiendoki olingo tinda carton nangola bandeko nanga ko hésité te topé na Kinshasa benga Pochan Andel mobange na shipping na kati ya Bundes benga na plus 49 152 0 251 77 31 okozoe moko Pochan Andel mobange na shipping na kati ya colonne balobi via kanga masolo Pochan Andel atotindi carton ya diamant biloko ebunga kate balobi unique na jar na yo Pochan Andel mobange na shipping na kati ya Bundes bana Bundes boza ya kosepila parce que Rita Chimuki ya papa Moïse na kati ya Dortmund akotisi bilamba ya kitoko kilelo yo mtoza na poso lata ba ensemble lemba ba kilote ba pantalon ba robe bien ya ba kombo nyonso olingaka ndeko nanga ko hésité te benga Rita Chimuki na kati ya Dortmund
mwasi ya papa Moïse na plus 49 176 60 811 815 okozwa Rita Chimuki na kati ya Dortmund bengai okolata kitoko balobi kilelo Rita azawana pona bino Rita Chimuki na kati ya Dortmund bamure na bamurezi nyonso mama Irene ayaka boye nga na yela kabino masolo ya solo na betaka jamais aubergine nazo senga na bandeko bozolanda mama Irene bokende ko s'abonner na Seka Réalité TV balobi Seka Réalité TV nde makambo obeti na YouTube obeti Seka Réalité TV s'abonner kuna okukuta makambo ya kitoko ezoleka na chaîne wana bo s'abonner nzamba lola akopambola bino bandeko nyonso bandaka mama Irene ayaka boye tina zobeta masolo na sala ba publicité na bosa na kate pona santé ya santé eza na prité yom tozolanda mama Irene oza na problème ya sucre oza na problème ya tension libumu eza munene bare ezotungisa yo ko hésiter te kota na ba publicité na biso zwa numéro ya mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande balobi solution na bandeko baza na bokono ya diabète cycle za stable te benge osomba ba te osomba ba yogurt pona kobongisa nzoto ya okoza na bilamba okoza na ba bijou soki santé za malamu te ndeko nanga ezali pasi bobenga mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande soki moni publicité te benga mama Irene Masiandoki okozwa numéro ya mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande nzamba lola pambola bino pona patience et fidélité ndenge bozelaka mama Irene Masiandoki na yebi kende nazo beta masolo tazivita imana ya papa Trésor Chou porte-parole na biso ya maele azolanda biso pe maman na biso bibishe mwanzambi euno en direct de 001 BBC de moi-même azawana pona kolanda esalaka biso vraiment bien makasi merci na bandeko nyonso lisolo na memeli bino eza mulaite eza lisolo bandeko États-Unis babengi mama Irene bauti kobungisa ndeko na bango ya mobali na kombo ya Feli papa na biso Feli akufi na mboka ya Congo ezali likambo ya pasi yango toye kobeta yango pona kopesa bandeko mususu mayele pona kofongola bandeko mususu mémoire ndenge tolobaka tant eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt mwana moto azozonga ndeko na biso Feli bazolela na ba réseaux sociaux na ba Facebook bazolela na ba TikTok bazolela partout mais cousine na kati États-Unis mama Irene beta lisolo oyo pona kolamusa peuple de Dieu ndeko na biso mbali azalaki awa Feli azalaki na mwasi bazalaki na bana mibale ba réalité ya poto ndenge zalaka eloko bakabwana yena mwasi ne biso toyebite mais ndeko Feli azwa mwasi mususu na Kinshasa esi ezwi bambula ebele toyebike ndeko Feli banda bakabwana mwasi ne azwa fiancé na Kinshasa mama Irene eloko ni sali pasi poto beta lisolo oyo ndeko Feli akendaki nde Kinshasa pona okende kobala mwasi ne mariage coutumier bandeko bozolanda mama Irene bo partager lisolo oyo bo s'abonner na Irene Masiandoki TV yo mutolandaka mama Irene ozana lisolo na olingi babeta yango benga biso na numéro eza affiché olingo sala publicité loko na benga biso to pe olingi ba souhaiter ba joyeux anniversaire to sala ka nyonso awa na Irene Masiandoki TV sauf kindumba na ko bomande awa to sala ka te na ko finga pe awa to finga ka te yango tozo rappeler ba diaspora o bozo kende Congo Kinshasa bo hésiter te bozo luka ba appartement loué bo benga biso boza na bisika kitoko ya kolala pe na prix ya bien na sécurité benga mama Irene okosepela okolala na ba conditions ya kitoko na Kinshasa na prix ya bien bo benga ekosala biso vraiment bien makasi bo banga pe Kinshasa te Kinshasa nazo yebisa bandeko bozo yanda biso ko kende Kinshasa ezelo komoko kende na bonzambe koliba mbonga mutu te mwasi ya mutu te mobali ya mutu te ndeko nanga nzamba lola ako protéger bolanda lisolo ya ndeko Feli na États-Unis ndeko Feli akabwana mwasi azwa mwasi na Congo Kinshasa toro akendaka kende ne pa kende kobala copine na mariage coutumier ndenge tolobaka parce que si basel bambula ebele eloko nini eleki na kati wana ndeko abalaki agingaki fio na Kinshasa fille wana za déjà mama oyo abota azali fille azalaka na mwana na ye moko abota azalaka na mutu mususu liboso abotisaka ye mutu wana abotise na Kinshasa bazalaka na baguerre na mwana mwasi wana tant mutu wana kake mwasi abotisa zwa mobali na poto mobali wana yaka zongaka esalaka mutu wana kitoko te na ndenge Kinshasa lokola zuwa tokoluba mais eloko ni tokutami nango siko poto beta lisolo pona koyebisa bandeko ya mibali bozala mayele botambola na kubanga nzambe mokileza na ba réalité nango mais na kaya ndeko Feli balobi azwaki mwana mwasi wana maboko ya ex na ete alingaki mwasi lokola mwasi nyonso alingaka ye mais mwana mwasi azalaki deja na mwana oyo abota ndeko Feli pe na États-Unis azalaki couple babota bana mibale na mwasi na ye bakabwana na bango madame na ye pe na États-Unis asalaka vie na ye deja na ndenge mosusu depuis bakabwana balobi bambula seleki 4e année yango oyo bazalaka lisusu te papa Feli pe azwa mwasi tonka bakabwana ki na débit bazokende pe 4 ans yango na copine
na Kinshasa basolaka ndeko Félix akembala moko na Kinshasa kotala mwana mwasi wana deuxième tour yango akei pona kokende kosala mariage coutumier eloko nini ekome ndeko Félix pona akufa après mariage coutumier ndeko Félix akome kosala malaise et c'est grave qui bakende na hôpital ba découvrir que ndeko Félix batie lié poison wana liaki yango na moment nini na moment ya mariage coutumier toyebi te avant mariage coutumier toyebi te parce que na jour ya mariage azalaki déjà bien te selon bato bazalaki ne babi moral ne ezalaki bien te mais après mariage nde nzoto yaki ko manifester que ba malaise comme ko sala ma ba façon nyonso nde ba ke na hôpital ba découvrir que ndeko Félix aza na poison et tamba traiter ndeko Félix ezalaki trop tard moi na poto moi na États-Unis akufi na Kinshasa batelaki poison nani atelier poison mutateli papa Félix poison tindenge tozobeta lisolo be ayebani te mais selon bandeko na Kinshasa ndenge bazo soupçonner bango na bango balobi ke ezali ex ya mwasi na ye mutu atelier poison parce que ex ya mwasi na ye bolingo esila raté kopino papa Félix azo na Kinshasa aza ex yo baswana kana mobali ne papa mwana na ye bazonganaka baboyanaka na ndenge Kinshasa ndeko nanga mobali keba na mwasi ozo linga aza na mobali na kala baswanaka bazonganaka wana ezana no bakabwani te bazosala ba caprice ya love mutu soki bakabwana mutu en tout cas mwasi aboyi mobali apesaka temps pour s'en soupembe na été même mobali discipline faut kota ezate ke bokabwani bofinganaka bozonganaka bobongisaka bobebisanaka wana eza buzoba papa Félix mwasi azwa na Kinshasa selon explication ya bato bapesi mama Irene ba cousine babike copine wana bata Kinshasa balobi na papa ya mwane nanu bakabwana bien te baboyanaka bazonganaka mais loke esalaki bango bien te balobi na kati ya mariage baye ko comprendre que camarade ya ex ne ayaki mwana mwasi wana bingisa camarade ya ex ne ayaki selon lisolo ndeko nanga na ebite kotwana na koloba nini na bandeko mibali ozana poto bwani na mwasi olingi mwasi na Kinshasa eza mabete banonse Kinshasa fu babala baza basi eza logique mais tala mwasi nozolinga o ezaki abota na mobali bakabwana me bazonganaka ndeko nanga wana eza baventure bandeko nazo ebisa bino vie eza na brillante kobota matiko kola ezalaka pasi ndeko nanga otanga oluka vie obose lozala mutu ndengo zo vivre eza facilité eza grâce mais kokufa ndeko nanga mutu po babomo balongo na mokili posila eza likambo ya seconde yango tozoyebisa bana na Nzambe tozala na vie de prière papa Félix ngende kobala mwasi est-ce que tunaki volonté ya Nzambe bandeko na biso mingi ya mibali bazobala basi na aspect physique azana taille bien azana elonga bien alobaka bien azana français ya lobaka français ba tonton congolais ba ko ba complexé soki mwasi alobaka français mibala poto bozo sutukela ba fille akini po alobaka français loko ezolekelanga yango bino mibala poto boyebi français te bozo sutuka français na masunoka basi ezozala nini balobi mwana mwasi wana papa Félix akufa ye selon cousine ndenge apesi solo bafami bande kopesa ya ba rapport ya bien te pona mwana mwasi wana mais muto déjà ça ke kolinga mibali baza compliqué mobali soki déjà ça lingi ato ebise ke mwasi wana zalaka bwelo kwa sa pesi bolingo ezalaka pasi bakoasu ko vérifier te cousine na lobi bande ko lekisa bazalaki vraiment d'accord na libala wana te bande ko sepela mwana mwasi wana te vi ba comportement na il paraît na mobali ne babota bana baboyanaka bazonganaka selon bata Kinshasa mais papa fait le quoi ça lingaki lokola sia kendaki avandaka na mwasi na flat yesa découvra ki bilengi sentiment na habité ya obala kaka mwasi wana nana teli papa Félix poison bande ko nanga epesi pasi tito obeta lisolo mutateli papa Félix poison ayebani te cousine azana États-Unis bavandaka ne kuna landaka mama Irene Masiende mama Irene beta lisolo pona kolamusa mibali tango zolinga mwasi abota déjà lukoye ba papa mwana salaka nini akenda wapi bakabwana bawelaka nini eske zonganaka eske sila papa Félix azalaki aveuglé na bolingo ya mwana mwasi wana famille ezoloba na Kinshasa kitala mwana mwasi oboy tala boy tata mwana boy zongisa boy papa Félix bi non ya koyoka kaka oyo mwasi na ye alobi oui na bolingo mobali fo yoka kaka oyo mwasi na lobi mobali fo yoka oyo mwasi na lobi eza mabete mais faut ko vérifier contrôle et si que zali ndeko lange le bité ko négliger confiance te confiance et si que zali le bité ko négliger un contrôle ye contrôle na confiance batambola ranzela moko opesi moi si confiance mais ko vérifier pe il faut ezalaka kaka na bolingo bandeko epesi pasi epesi mawa ya mama ngani beta lisolo papa Félix akufi na âge ya 43 ans aza mwana mokie a États-Unis mwana mokie azali jeune tozobenga ye papa po abalaka bango na bango bana miki États-Unis babala naka awa
babota bana mibale fela tiki bana mbaye na États-Unis awa 43 ans na mobali azana no makasi parce que selon ba témoignage babiki ayaka avant les États-Unis frère na ye mutabengisaka ya na ye akuta na fimo kuna babota bana mibale bana bazana no pe mikeli bana nge simbité bauti ko kabwana ya 4 ans passé donc c'est que feli abalaka dana ba tranquille simbité na mwasi pour bana bande ko nga ezali pasi komona mwana mobali ya tranquille ya 40 kane akufi ndeko nanga même pas 50 ans ezali pasi ezali mawa pour 44 45 na mobali ya autope na mwasi tope na moto nzamba sala ozana ta ko vivre ce que zotambola bien na sena tango bandeko nanga epesi pasi bo partager lisolo bo s'abonner na Iran Masiandoki tozobeta masolo parce que biso c'est la proverbe 19:20 et sunga yo nanga na suite ya vie yo mutoza na poto olinga likango na Kinshasa ozwa fiancé na Kinshasa il faut keba ba papa boza na laisser aller trop na ba vie na bino okomona mobali moko azaka na poto azui mwasi na Kinshasa kokoma komi na Kinshasa famille ya mwana mwasi bakomi kolambele biloko akolia bazoya kotike na flat ya zolia papa confiance ni opesi na kati ya libota wana est-ce que azolambela biloko wana yo yebite olinga suko lia biloko famille na oto komo lia biloko ezotara côté ya mwasi vomie kutu benga elikango bo vanda na flat alambela ko na flat olela kawana oleza akena ke kozwa biloko pa na biso aye na ngomi bali mingi bavina bangezo beba pona bilialia mawana muto zo mobala lokoso mobala kokende fete atondisi biloko na sana zolia nga mibala bomba pesa ngakanda ya mibali baliaka mingi bapona kabisika kolia te mibalo bazanga nkele bakokufa lokola basoso ba témoignage ezali bali mingi apoto mona ke Kinshasa alingi likangu biloko omote pa ba likangu wana bazoya kotika ya zolia na ekaka état d'âme na bango oyebite esika balambeli boyebite soki poison te yango bozolia ka bakaka ba makila bozo kufa pona bilialia ndeko feli atiki biso akei akufi na poison nana telie poison oyo tobeti ezali famille ndenge elobeli mais muto ataki poison po ndeko feli akufa nzambe kaka mutayebi mwana mwasi abali ekutimi na Kinshasa asepela ata na libala yango te ye wana mobala balaki ekutimi après 2 jours ya mariage ekutimi mobali akufi epesi pasi epesi mabandeko bozwa leçon ndenge kaka na oti koloba kobota matiko kola eza facilité ndeko nanga kokufa mutu po kufa eza likambo ya seconde nzamba lola pambola ba morena ba morezi nyonso bo s'abonner na Iran Masiandoki TV bo partager kama sola mama Iran yo muto landingo za lisolo ko hésiter te benga biso tokobeta ngoso bitanga kombo tokotanga kotanga te biso tokotanga te tosalaka bulo opona kosunga communauté ndeka lobi tosalaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie yo papa to mama olandi lisolo tango kena bamboka lokola Kinshasa contrôler kolia na onza balola akopambola yo tokutani mbala sima soki mwana montazongi te la na lobi bisous bye bye. Shalom bana nzambe mama Anisunda ayebani na kombo ya mama Daniel na elisusu na babiju kitoko ya qualité a bien aimé tala bracelet oyo lingaka ya minene tala koto yo bracelet lokalito na bag na yango bien aimé tant tozo kende na ba église na ba séminaire tozo kende na ba fête olati yango nzoto pepele tala radku o bien aimé nanga chez mama Ani qualité tala radku ya mbisi na biloko matoi na yango tala basotoir yokolo sotoir omoni qualité chez mama Ani Daniel chez mama Ani Daniel bien aimé nanga biloko mato ya propre tala ozali ba serso kolo serso mama na biso Iran Masiandoki tala tangu ya lata ngo ndenga pesa ka goût bien aimé nanga tala couleur nyonso koluka tala ya doré yango tala ya ba orange tala ya ba jaune benga kaka mama Ani Daniel okosepela bien aimé tala biloko mato qualité chez mama Ani Daniel tala ndeko yo lingaka ya mike bacheli biso na ba bracelet nango ozomona couleur ozomona qualité bien aimé nanga yo po lingaka no bracelet ya moko pe eza nango ya minene ya mike ezali bien aimé nanga tala lokalito ndeko nanga yo kolo biloka minene tala bracelet otie na loboko bakotuna yo yaka chez mama Ani Daniel numéro na ye ezali nini ezali 0751 13 75 33 bien aimé nanga tala muso yokaki bien te okipe kobenga mama Irene Masiandoki na bandoli lisusu 07 51 13 75 33 na suka tala biloko matoi bien aimé nanga biloko na lola ezate kuna eza kaka louange na adoration yango tango toza na bomoi bien aimé tala bag
tala bag bien aimé nanga tant toza na bon moyen tozosalela nzambe tozalaka propre na libanda pe na kati qualité chez mama ani Daniel benga yaka ba mama ya qualité ba bijou ya qualité chez mama ani Daniel. Bye bye.